Mais non! Et puis, non, comme moi, papa Thomas. Comment moi, ça, il bande somber là? Moi, sinon, il a bande. La banane, papa. Ça, c'est plus loin, papa. C'est plus loin. Na vie. Ce qui bambanda mi bali bakomi kosolo la malamu c'est que liwa ya mbali. O siko so moni ke mbanda moko ko linga mbanda mususu makasi koleka c'est que azoluka mabe ya mbanda. Kasi. Comment il y a ça moi c'est encore bando kelo ça ila muninga shwa libanda. Bokene pe na boutique inde akopo na bilamba bana ça se comprend ça se fait. Bilamba bana e wane le kaka. Bana po evike bana mobali na ngai ça passe. Akosomela bango bilamba pesi opo yo memi na ndaku. Mais mobali amema bilamba ya moi c'est libanda na kaza ndaku te. Makambo oyo ezoleka. Normalité. Ah? C'est ça, normalité. Et quoi arriver, je me suis dit, la pousseau linganga makasi. On a bien, na mon ambon, on a yo. Na kenda ke sika moko. Est-ce qu'on a kenda pour na kangayo? O kangayo? Na la police? Papa, alobi bolingwali, oyo linga keza normalité, vous comprenez? Donc, oya linga kangayo, eza normalité. Oyo poling, oyo ndo linga kaye. Eza normalité. Oh. Ayo kende nanda kwa nganga. Nanda kwa nganga na kisi condition nganga na pesa kinga. Ezaki na mimelamba ya mwasi na ozaki na ndako. Ni robe on a pesa ka okado na pesa ka omela madame. Ah bon? Ni robe wana utana ngokuna. Papa non. On nazomona ngo. Maman dit que moi c'est nanga kufa. Na ebite so gaye. Fana non. Hein? Moi c'est kufa. Mais oui. Fana non na kitsa. Fana na kitsa biso. Fana na kitsa na fanda na noa. Moi c'est kufa. Oui. Kasi. Moi c'est nanga kufa. Et on a l'habité comme il y a kufi bon. Eza liwa, eza nzela biso nyonso. Na préféré na zoyer. Ni tena ndaku nanga. Ko ya zala ki makangu no libanda. Oui. Wana yo zana mwasi no na kata ndaku. Mais ozana mwasi musu libanda. Te ezaka mutuna papa. Oui. OK. Donc moi je me tiens zo kufa wana bozali déjà na ye. Tozala ki na ye. Ayaki pe na day, ayaki pe makambu nyo. Ayebi. Ayaki pe na matanga. Oui. OK. Maman continue à expliquer. Kasi yango lobité, a continuer de na lobi bien. Mais nazo comprendre te papa. Donc yo ne to lo ba yo moto bomi mwasi na nga. Zela sili selo kasi lisolo. Cadeau pesa ki papa a même la madame na ye. Après c'est nga sala na ngote pona bomai na kende pe kuna pona bongote. Na kende ka juste pour yo linga ngesili moko moko mala yebe ote na kende la pona bongote. Ito ilinga la mabwe quelque chose na linga yo kufa ye monga na mtabo maki ngala bomaki na ngaye na kende pe kuna pona bongote. Té papa. Allez. A ocha une pression pour appeler sa photo. Ah maman, o nyonso na sali la kayo. Donc nyonso bosani, o komi tina niveau que non, o changa soki wapi, moi c'est akufa. Ocha ozwa susu photo oyanga, on pesa susu mutuana. Mais on sale la ke kasi ça ko sale la normalité. Comment yo zaya na moi sinon na papa fanda na pardon. Fanda. Na yebi ke oyoki makambo ezolekela o mutu, ma excuse nga na kena okana ndenge na ina kendela o bongo. Moi sinon ya ndako wana bobotaki? Bana. OK, bana mibale. Comment otikaka mbongo nyonso tu oya kopesa. Maman. Kasite papa. Azolinga pe so raison. Mbongo nyonso yo ganyaka. Mutoki na yo. Adana Eve basumuki. Nzamba bali kolakela moko na mususu. Serpent, mwasi, amoni mutoki ngona ngina loba. Otiango boy. C'est-à-dire mutoki nyonso oyo zwaka. OK pour zu mwasi na yo quittera l'homme et la femme quittera s'attachera. Bo s'attacher yo quitter bino bo s'attacher. Pose moi mutoki wana nyonso wana. Opesa ye. Oh maman. Donc si on a bandé ko sala bongo ezaki na sou. Envoûtement. Pour bakanga yo. Ah nandimité. Attention. Bof. Oui. Maman. Nganga ono no lobela, nganga ono lobela izande yendo wa bomaki mwasi na ye. Ah! Yo.
Oh Yesu. Ben. Olobi nini? Bandela? nganga oyo asali makambo nyonso oyo tozose retrouve na minute oyo eza ye Ye. Papa fanda, fanda boyo kweya, fanda na. Fanda. Limbisanga oza mobala bato na simbi na ndoto fanda na. Bene, bene, oyebi ke nanga moko obetinga makaki na matoi pu. Papa. Yo bof na ye. Oh bof na. Boyeba na mwa moso. Mwa moso makambo asali ya malamu te. Ye. Oyebi ye. na yebi très bien Ah. Mama nazo luka ye makasi ndenge aza boye ayibi yo. Azwi eloko nini mpo nalingi na présente mobali na ye. Ye mobali. Bof na yo. Bof na yo. Ex soki bof na yo parce que bana baza na kati. Mobali na ye, mwasi na ye, chéri na ye, ye. Soki aza na likambo ya salaki yo azwaki to adefaki mobali na. Mobali na ye yo. Ah. ye aza mobali na ye bof ye nanga aza mobali na ye bof nga ndeko akufi sikoyo oyo mwasi na yo Tant tozalaki na ndeko na yo nazalaki na ye. Na bandoko bima na ye. Donc ya zalé makango libanda va grande sœur akufa. Makango ya libanda ye. Yo lo bibino ebo yeba. Siko ye aza makambo ya yebisi biso concernant yo. aloba yo kasi nga mpe nayoka aloba ngo nayoka Loba. nayebi te so nga nde na ocomprendre mabe mwasi no tozali na ndako ye nde ndeko na ye Naza ndeko na ye. Ye bof. wana leki na ngai Ah, ya zande leki. aza leki na ngai mwasi na ye leki na O akufa wana. Uzana. yango na matanga na cimetière namonaka yo Mama Belgod, yo nde mutu osangisi bato nyonso awa. Osangisi papa po osangisi ndeko. Yebisa likambo bino mibale bolobi boyebani liwapi. Yo ozo reprocher nani. ometa kobikambo okesu gauche droite te nganga oyo nga nakendele kosalela makambo nyonso to eza ye Naza nganga. Nani nganga? Naza nganga. bof Malem bezela. Excuse. Olobi nini? nganga oyo akomisi biso ntina place oyo toza oyo ezaki nga asalaki sacrifice oyo ezaki oyo akangaki yo mutu nyonso makambo nyonso to neleki na nganga eza ye papa nga elongi oyo yebinga te na tape na yo omonanga te Yo yana trappe na nga deja. nga tokutanga makambo mosusu tondosaka mosusu yo yana tape na ngai Aya na temple na yo seko ozalaka na temple to ozalaka na temple. naza na tape te ye azolanga aza na tape na miso ya bofre na ngai esamaka ndenge wana Bof. Donc, Papa, pardon. Na obaki no pardon malembe. S'il te plaît, pardon. donc nous allons comprendre. Donc, Yo on ozo comprendre talobi mutu azwaki elamba apesaki mwasi na yo. Ye. Bof. On ozo comprendre que ça wapi. combien de niveau boma moi c'est nangai. Papa Trésor. nga na boye mwasi na yo te Mais oui. na bomi ya titala yoka na Mais non. Toke na ngona kinya. Vous savez nzambe excuse. Excuse. Ya zali ya mwasi na ngo boma esu ndenge. Ye nenga zawana. Aba ayaka ti epananga. Ye. Ayaka ti epananga. Nyonso na salela kaya yebi. Donc yo na sima na nto ozanganga. non Malembe oui. Papa Trésor. Oui. Vanda to sola likambo ya kovanda. Eza Hôtel makambo. ça ne sert à rien. Eza ya molimo. Papa. Vanda to sola. Donc moi c'est nanga akufi likolo na yo. Te yepe mwasi na yo Yebe te. mwasi. Mais non, oui, moi c'est nanga mais quand même. Esili te makambo koloba ye assistant. Assassinat te. Ya to bovanda. Aloba na go telema na. Te papa to mate ya telema. Tu sais, il y a certaines choses. Comment expliquer? oyo te makasata awa Ngala sawa. Ngala. mbi ntango ozosanga proposition po tobalana na yo ndima me moi nabalana no eza te po à chaque fois to navandi mosi nakoma obibe na ngai ezosanga na confese so na confese te na okufa ekoka oyebisa wango nganga o te yango nazali na posa na ya Moi c'est me oyanga. biso kuna yebisa Azo bimela yo. Quand toi confesser, ceux qui a confessé te okufa. Mais faut kufa. Te, esuki wana te. Ya yo bosa ndika mususu to nga na rappeler. Ya. Maman, rappelez-nga na loba na. Kasi ya ona lobi na lobi boye. Oui. Tanga mona ki bongo ndazonga esupanga ngana. Oh. Ndenga ngana ayebisi ye aya na photo na yo. Bakoma yosenge photo na yo. Ndamoni akupwa makasi. Kasi po ya bosa ninga na rappeler. nga mona to liboso atindaki elamba ebomi mutu Yo na photo na nga. napesi te Apesi. Nandimité. Papa Trésor. Nandimité papa. On dit que ya sali obongo. Ye nenga lingaka nga. Nandimité. Papa Trésor. Papa. Toko solo kwa mibali. Problème te papa. En fait, mais Je na vanda bien to solo. Affaire izawa. Ya liboso. Iloba nzambe kondane yango.
ya mibale tinde ngo commettre makambo wana nde yango pe diable azwi nzela ya kokanga yo donc ndenge oza boye makambo nyonso la dame yo osalelaki ye wana ezaka na propre volonté na yo te eza par rapport ya esika bakanga yo nde akokomande yo mpo osala makambo wana nyonso juste toluka moyenga na tokabwana famille déjà baoyo ngasi bayebi yo tozosala kasi ya boyi na ye libala te papa aboya libala ndenge nini aboyi na ye kami mwasi no azobimela ye libala ezaka mitema mibale elingana mais soki déjà moko abimi deya na kati ya relation wana okosala chemin yo moko swali ezaki boya mibale me nzokozwa yo mais papa esanga na moi ozana koyede ngai oui nde mosala na mapena na famille ntango nalingaki ye nazali na mwasi ti oza sûr ke yo moto olingaki ye ye moto alinga ye nazo comprendre te makambo bozoloba oyo bolingo eza lokola je ya ndobo nakobenda yo mpo oya koserve ngai eloko naza na koposa telimbolela ngongo na bien mpo nazo comprendre te donc ye abendaki nga oui akalikilaki yo bien abendaki yo pembeni na ye mpo sikoyo okoma kosala okende vers ye neti yo moto oke kolinga ye sikoyo biso tolobi boye ye ekolo nzoto oyo leki kobala aboyi na libala wana esimba te merci mpona maloba je crois presque une grande partie nalobaki déjà na la dame oyo nakoki koloba nakoloba na papa trésor je crois namekaki koloba no makambo ebele awa me okomprenaki yango te moni susi mwana mwasi oyo ayeli nango na kati esika oyo eza mpo alibere mpe yo relation oyo ozotenir na yango ke bokontinue bokende ntina suka ya na longue vie te eriske meme bana wana mpe balekana eriske meme bana wana balekana parce que mwasi oyo déjà aza na facilité ya kokota ndako ya nganga keba aza na chance ya kogarde famille te revoir lisusu kati na yo makambo etali ye tokosambela mpo na ye epuis tosambeli mpo na yo nzambe alibere bino